Michel Mayabou. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse et Ah ouais, c'est bien, Roger aimait l'empreinte digitale, l'aide des Salvatore sur le net. Hein? Veut dire que l'ISO mo konzina net. Ya on a sengi bino bolandaka mingi mingi Congo Gold TV. Congo Gold TV, autrement dit Congo Wolo. Na français balobi Congo l'or. Donc c'est de l'or. Donc il faut bolanda Congo Gold TV. Et si il y a des informations, il y a bien news, il y a bien maramoutou, il y a bien marambo bien donc biso tout landara wana. Donc avec Congo Gold TV, c'est pas pareil. Si on l'a dit Congo Gold TV, je te bloque. Check. Ekolo moko oyo batu bavandi baza na culture moko baza na histoire moko commune o bango mo balingi bazala po bakoma ekolo te baluba te bangala te bakongo te siko totonga mboka ngo ndenge nini. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Mbote mingi bandeko nanga balandi ya Congo Gold Television nazongeli bino lisusu lelo nga wa bino ndeko au Zambia. Donc, moi, je crois 2 ou 3 semaines au Kutana quitté. Comme toujours, moi, ma kamomso amike tozala kinango, yango et permettait quitter que to Kutana mais le lo nazongeli bino lisusu lelo pona kaka na masolo na biso ndenge tolobaka ezala kaka kokanisa makanisi na mayele na ndenge tozomonela makambo na masolo na biso lelo na kolobela mingi matali ndenge boka na biso tozotambusa biso ba congolais na lolenge tozotambusa. Je crois il y a 2 semaines passées nalanda qui adresse à la nation, je sais pas si on a bien adresse à la nation ou bien état général mais na évité mais bon président Félix Antoine a dobaki a solola ki na bato pendant 5 minutes. Bon, malgré que Zaki na français, nga na linga ki kuteza na linga la po batu bayoka po makambo alobaki ezaki vraiment très important. Alobaki que ye souci na ye ezali changement ya mentalité. Et yango asengaki ke biso ba congolais nyonso to meka ko to sangana po to meka ko sala ndenge nini ko changer na mentalité. Moi je pense que likamwana vraiment azalaki eza un peu capital. Le lot nazo lingana loba pona nini un problème de changement de mentalité est important parce que nazo mona depuis élection à 2018 tribalisme est comme makasi na kat na biso ba congolais. Alors il faut tomber tout nara d'abord question d'abord à liboso biso ba congolais tomi mona ndenge nini est-ce que Tommy définissera comme étant une nation ou bien Tommy définissera comme étant membre ya ekolo moko songolo. Oso tolobi que toza nation. Nation est un terme moko français malheureusement. Mais so tobi to expliquer on a linga la nation est là qu'ici ekolo moko oyo batu bavandi baza na culture moko baza na histoire moko commune o bango mo balingi bazala po bakoma ekolo. C'est-à-dire que oza muluba, oza mukongo, oza mungala, oza muswahili, oza sokili ni me bolingi, boza lesika mo botie ba différence na bino na onga na za mungala ou na za muluba. Po bosala ke bosala mboka moko ekoma ekolo. Baloba lisusu te ke o aza mukongo, o aza mungala ou bien te mettons loba ke oyo azali congolais.
kasi tant biso tozalaka kokola nga la botami na époque ya Zaïre na koli na époque ya Zaïre na époque ya Zaïre tozalaka koloba moto aza Zaïrois na panzaki ntinga na koli nazalaki koyoka te o mutu aza mukongo aza mungala ou bien te tokoli na baninga misusu kutu toyeba bikolo na bango te kaka siko na kimukolo nde tokomoyeba ke mutu azalaki mukongo mutu azalaki mungala. Alors so tolingi to bâtir nation et c'est important que tout le monde a une mentalité wana ya tout le monde a une mentalité wana tribal. Oh to luki ka toujours comme séparé te baluba te bangala te bakongo te po eza bien te ko sala tribalisme ezali eloko moko ezali mabe. C'est vrai que toyebi que tribu mutu azana identité. Identité sociale à mutu eza pe importante. Mutu azana besoin azana mo identité mon sociale. Ça veut dire que ayeba ke naza ko appartenir na groupe moko songolo. To na ekolo mo songolo. Po edara mutu amiyeba ndenge nini azali. Je crois que la fois passée tout le bagi likamba identité. Mais eko aider payer mutu wana azana mo sens moko ya moi epesa moi sens moko ya estime, ya fierté ya yendenga azali. Mais danger kokomati ya tribalisme za nini toko bana ole que okanisa na fonction ya mboka wana Congo peut-être na mboka na biso Congo problème eza tellement ebele ta ba problème ebele soko ozokanisa na ndenga tribu e osa ndenge nini ata mutu wana azana ena ba capacité te azana compétence te. Mais parce que azaka ndeko no aza mutu ekolo no okolinga ye azala siko totonga mboka ndenge nini tokotonga mboka wana ndenge nini parce que soki tolobi ke banini ba critère na biso oyo kosala que non nalinga que mutu bwa koma mukonzi mutu bwa za na place bo eza ba critère purement tribal qui n'ont rien à voir, de critères tribaux plutôt qui n'ont rien à voir na makambo que non mutu est-ce kaza na mayele est-ce kazali na compétence est-ce kaza na bonne moralité. Tribalisme ezo sala ke tozo zipa makambo mabe o mona ndeko na asali likambo mabe mais parce que aza ndeko na yo okoki kondima te ke makambo azo sala za mabe so ndeko no ayibi mais parce que aza ndeko na moi on ndima te ke ayibi ke koyiba wana ndenga zako ndenga zo yiba wana par exemple soka zali mutu mo aza na poste moko ya responsabilité eza ko endommager mboka na biso pourtant mutu ayibi. Ça veut dire quoi? Et créer vide na kata na caisse ya l'état. Tokotonga banzela ndenge nini, tokotonga ba école ndenge nini bako majorer salaire ya bato. Ndenge nini bako somba bakisi, ndenge nini bako bongisa, ndeti barrage, ndenge tozana ba problème de na ba délestage. Alors bandeko nanga, il faut totika no makambo na tribalisme. Parce que na moni tribalisme est commis makasi et eza ko servir biso na eloko monte. Au contraire, au lieu que tokende de l'avant, tokende de l'avant te. À moins que biso ba congolais to décider to lo ba ke non, to le to kabola Congo. O ba kabo to lo ba balkanisation, kasi balkanisation la kisi ko kabola Congo. Ba comportement to komi nango lelo. Oh, wana muluba, te baluba te. Wana mukongo te, muswahili te, mungala te. Bande konanga, ils ont créé discrimination. Alors oui, ba discrimination. Il y a un mot de salara que batou et même à violence. Et même à violence. Mon biso batou mwendo. Toloba que mindere baza raciste. Mais racisme, et ça forme à tribalisme. Il y a un sala que mundele a recomprendre à mona que non mutu mwindu azali aza mutu malonga te na azana loko mongote liboso ya ndeko na ye. Aromona ke mutu mwindu azana mayele te azana ba capacité te. Alors botala par exemple na ba mboka o esika discrimination raciale ezala. Botala ndet na Amérique. Bomona ndenge violence ezali. Ndenge ba noir ba utilisera violence.
parce que soki mutu azali frustré, soki mutu bozo ko pesa opportunité te à participer na vie à communauté, soki bozo pesa opportunité te que ameka a ko avancer sur le plan économique, sur le plan ya classe, sur le plan ya social, mutu ane ko créer frustration et ko ben la violence. Bande konanga. Tribalisme, eza na sens yango tozo za na ba stéréotype, tozo na ba préjugés sur mutu. Mutu ka so hotel, te muluba za vantard. Qui a dit que tous les balubas sont vantards? Bangala baza violent. Qui dit que les bangala baza violent? Tant tozo za na ba préjugés, voilà, tant tozo za na ba stéréotype. Ba kongo kindoki, ba to kintsweki. Muyaka kuna te, ba boy. Ça veut dire, ils ont créé méfiance na kati na biso. Moi, je peux mutu confiance ezalité. Pourquoi ton otanga, mutu na za muluba. Et là, on y a malonganga, on ne pas muluba. Baluba bazana bonka ba tribaliste, bazana bonka bazana bon ba vanta, bazala aboy. Bazala batumo balingana ka entre bango. Trop bon samboka na biso te. Lelo fo biso ba Congolais te ba ko décider. So to lingi ke Congo etika la ndenge ezali lelo. Pour le biso tozolela que non Rwanda bazoluka ba baby samboka na biso bazoluka ba mais ba comportement ya mike tribalisme o tozana ngo lelo et repesa occasion lelo photo banda o décider ou bien soto lingi allez baluba bosali ya bino pe république bangala pe basali république ba Congo basali république ba Swahili basali république mais soto lobi que to lingi mboka la biso ezala moko nena to bundela ngo alors il faut aussi biloko wana ya tribalisme parce que tribalisme eza eloko moko mabe eza eloko moko mabe eko kaka ko avancer et faire avancer ka batute tokozala na nini tokozala na sens moko ya nini objectif te omoni mutu soka azan esprit moko tribal akozala na objectivité te yango omoni lelo. Par exemple, soki mutu ya mukluba ameki par exemple ko critiquer Tshisekedi bandekone baluba ba yinie. Soki mutu abandundu ameki ko critiquer Fayulu batu ba yinie. Ou bien soki mutu aza muluba a critiquer Fayulu omona batu ba yinie. Non. Ou bien soki mutu aza mukongo a critiquer Félix. Ote po oza muluba po oza mukongo. Non. Ba leader na biso ezala Félix ezala Bemba ezala Fayulu ezala Katumbi ezala Muzitu ezala soki ba leader nyonso tozala bao par exemple baza batu baza banzambe te baza na droit to critiquer bango. Alors soki mutu a critiquer mutu tozwa ngo peka na sens te que po eza po mo pe c'est vrai que ba critique musu tozo sala ngo eza na ba sous-bassement moko tribal, c'est-à-dire que parce que kaka ezali plutôt peut cet exemple Félix tamsu mutu mususu amungala mususu ako critiquer kaka parce que ezaka ye azana ye kapo aza muluba aza pena argument moko te oya valable oyo kako lobake na critiquer Félix peut-être pour na point xyz. Ezapelo kwa ndeti mutu mususu akoza muluba azo critiquer ka Jean-Pierre Bemba non pas parce que azana ba argument moko valide ezaka po aza mungala. Alors mboka on a eko avancer te eko avancer ata mukete bandeko nanga makabo otozo kosala. Moi j'ai été scandalisé et ça kinga mutema pasi namoni président Félix azokoya le 17 je vois bandeko nangai ozo sa communiquer na Chiluba et c'est wana eza normal ozo benga oh banetu. Félix n'est pas le président de Baluba, aza président ya ba Congolais. Nda baloba kazwa 7 millions de voix ya Congo ana eza Baluba ba vota qui était. Alors désolé, ba comportement na eza mabe. Tant bino bozo sala boye, bato bozo za na ba comportement boye. Boza na ba esprit moko nationaliste te. Ça ce n'est pas comme ça qu'on va construire le Congo. C'est pas comme ça qu'on va construire le Congo. Où je vois par exemple un pasteur Azakoteya, oh biso pouvoir oza biso Baluba, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas le pouvoir de Baluba, c'est le pouvoir de tout le Congolais. Président Félix aza tribaliste te.
Tolo ba vérité, moi ce n'est aza mutu azali mutu ya aza mutu ya nini ya Bukavu non? Siko tango bino bozolo ba bokilo la bango ba oyoka ndenge nini? Tango yo mutu la muki obandi ko finga oh Fayulu Muyaka. Mais pourquoi nous devons avoir ce genre de comportement? Lelo mutu oya zwi kisi ya Ebola, docteur Muyembe. Saza Muyaka. Siko kisi wana ya Ebola wana zwi. E ko salisa kaka bayaka to e ko salisa ba Congolais nyonso. Et on sait ça coûte ba Congolais et qu'on bénéficie dans le monde entier. Voici pourquoi moko tant que sala makambu, moi je dis qu'il faut que moi qui bon moto ezala na kati na biso. Quand on a des idées comme ça, tant yo ovandi, ofingi, oh Muyaka, azam tamalongate, lelo docteur Muyembe, azam to bandundu, azui ki se Ebola. Ki suana tango obanda ko traiter ko tuno ozamu luba ozamu Congo ozamu ngala. Non. Ça va bénéficier à tout le monde. Et c'est le Congo qui gagne. Le docteur Mukwege a joué prix Nobel de la paix. Il repart les femmes. Est-ce que tant où il y a réparation à tout naka? Ça veut dire qu'il faut tous aller à Nabasso, ça vaut tout petit canon makambu. Il y a tribalisme. Le lot, to combi société nabiso est combi fracturé. Société nabiso est combi fragmenté. Et nous avons tous à la fragiliser. On a déjà deux ennemis. Ba voisin abisso, balinga abisote. Les malheurs ya Congo et Zanini. Dieu nous a donné toutes les richesses du monde. Toute la richesse du monde. Biso ba Congolais tozanango na kati. Et c'est ça qui fait eza objet ya convoitise ya batou. Mais si nous-mêmes entre nous, nous sommes divisés, si nous-mêmes entre nous, nous sommes là en train de nous discriminer les uns contre les autres. Te, oyo te, bangala te, baluba te, tour oyoyo, ezape bisoto dondwa. Non, le Congo eza tour ya mutute. Unis, nous sommes forts. Divisés, nous sommes faibles. Tous ça déjà faibles. Bande konangai. Je sais que biso ba Congolais, on est tout le temps dans les distractions. Ngala sala ba minazo sala ba speech nanga, sala ba talk nanga show nazo solo na bato. Au mona tam susu, bato ba otala na obota na bino ezamuke. Vous êtes dans les vous êtes dans des distractions. So mutu atelemi afingi, so mutu alobi ba mamba mabe, batu basali ba buzoba, bozolanda. Mais vous ne comprenez pas que dans cette distraction wana, mukolo bozanga mboka. Parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, tabiso toza la kati diaspora. Bino bo boza ko mona non? Ba discours au batou, bazo tenir ba homme politique ya mboka ndenge, bazo tenir ba discours na bango. Il se cache plus. Awa le na poto mutu nyoso discours eza sur les replis sur soi. Mutu nyoso a komi koloba sur makambu ya identité nationale na identité culturelle na ye. Dans 5-10 ans, bande konanga, ce serait difficile. Biso ba noir, na ba minorité misusu ethnique, to comme egoza difficile pour na biso. Quand vous êtes dans les distractions, au lieu de luka to tonga mboka na biso, to sala eloko ni to sala pour avancer mboka na biso, baninga bakenda liboso, nous au Congo tozozonga sima. Nga na botama na Congo na kuta tribalisme te. Mais lelo na komi mama mukolo, nazo koma presque peut-être koko. Je vais peut-être devenir grand-mère parce que naza déjà na bande ko nga msusu basi ba bote basi bana na bo basi ba bota ba benga nga koko. Lelo nde sukona comme komona que tribalisme komi makasi. Tribalisme zo boma ba relation. Tomoni après ba élection oyo, mutu bazaki ba ninga penza ya makasi, muluba na mutu bandundu. Car likolo élection ba kangami binemi. Relation et baby. Donc, juste pour de petites choses, au bon sani que, peut-être que 30 années, vous avez passé de beaux moments. Et là, quand il y a moukié l'écolo élection, et là, quand il y a élection, beaucoup Félix peut aïe bioté, Fayulu peut aïe bioté. To
tobundaka likolo na bango tofinganaka. Ces gens-là, les politiciens, utilisent biso, utilisent la vulnérabilité na biso pour attiser ba fil wana, ba fibre, baptiser nini ba conflit et autres tribaux ba kambebele. Mais nasuka suka ba oyokana. Nasuka suka ba oyokana. Siko biso ba tutozo na kati ya tribalisme. Vital Kamerhe nana ndimeka comme directeur de cabinet à Félix. Si tout le monde est fidèle, quand on a fini papa na biso, azaro finga Etienne Tshisekedi. Si ko soki yo mulu bovana ki oyini Vital Kamerhe. Lelo ye wana botka na bostoza en sonite. Eux entre eux ils s'entendent bande konangai. To tika mamba tribalisme parce que moi dans un monde ndenge mboka la biso ezokende. Omoni makambo ya tina ba utu e bana abwe. Parce que lelo ba utu na ba tuti ezaki so bona wande ezaki so botami ba kompa na carte d'identité na yo oza utu oza tuti et bana bazokola déjà na idée que tuti aza ennemi nanga utu aza ennemi nanga omoni lelo makamba tribalisme oyo to komi nango bana la biso ba bandokola ayebi que non ngaso naza mungala ennemi na eza peut-être mukongo eza muluba pa zokola na idée que nga ennemi nanga eza muswahili doza mu ennemi nanga eza muluba mukongo eza mungala excusez et loko wana ekokende danger ba génocide et ba naraboui tozo planter hein ba graine il y a génocide c'est la sémence bilo bokanisi ke mamba utu na batuti e bandaki ka mukomona tongo bat balamuki bavandi o noto kende biso to mi massacrer les uns et les autres non c'était pas ça ezaki biloko ya mikie parce que lelo ngai nazoloba ngata na kola na yeba ngai nazana ba camarade na ngai tokola na bango na ye tikala oyeba ekolo na bango te na ye koyeba ngona kimukolo tokoma lokwa bandeko ngai nazana ba camarade maman bazala bango kutu bato ekolo na biso te mais na benga bango ba maman na benga bango na zwaka bango lokwa membre à famille so likambo ezali bazanga raté. Mais si on tali pe bien bozala bino na bango ekolo monte. Mais lelo tozo laksa ba na biso que muluba aza mutu mabe tozo lakisa ba na biso que mutu abandundu aza mutu malonga te yenda aza boyi aza mutu atina te tozo kolisa ba na biso que bangala baza batu moko baza batu bazaka violent basi bangala baza basi moko baza na kindumba tozola kisaba na biso que ba Congo baza batu batu ba Congo baza batu balingi kisi baza batu moko bazaka hypocrite baza sournois baza boye et loko toko tchara na kati ya bana nous tokoleka au moins biso na kati na biso tokokoma na tokomi na niveau te lokola ba génération na biso tokola na esprit wana unité nationale et oza difficile entre biso to bomana. Pour malgré que moi qui tribalisme mais ato tribaliste on morota la kakake nazaneti mongala mona fingi muluba mena suka na pire mista na ngam swazaka muluba donc mon nazo doser mais bana na biso tant bakokola bakoli na idée que toza différent muluba azande kwa mungala te mungala azande kwa mukongo te. Dans 50 ans ce pays là risque 50 ans kuteza muke bano bakoli lelo bakokola na idée wana et ce serait difficile. Alors il y va de l'intérêt ya ba Congolais, ils ont intérêt à mboka na biso. Si nous voulons bâtir une nation, il est grand temps que totique avec nos discours. Moi je dis ce sont des discours tirés par les cheveux, des discours qui n'ont même pas, qui n'ont aucune logique, qui ne tiennent sur aucune logique. Totique à biloko wana. Congolais azali tozali ekolo moko. C'est vrai que nakoki ko wanga la te nakolo bake nauti na kati ya ekolo nazana ekolo mo songolo mais na mona te que parce que nazali muto ekolo songolo nde ekolo nanga eleki ya baninga nde baninga mususu baza mabe nde nazwa sure na koma ko dévaloriser baninga na koma ko dévaluer bango na koma ko minimiser bango na koma ko dénigrer bango non. Ekolo na biso ezala oloko o ezopesa biso identité po mutu omi yeba ke nazali quelque part po mutu autaka nulle part te
ezala occasion moko pour mutu ozana estime pour na yo mais ezala occasion te pour na koluka kwa tiser séparation koluka kwa tirer division et comme ma biso nulle part ba belge o ba colonisa biso baloba nini l'union fait la force ba koko na biso baloba mosapi moko etongaka esukolaka elongite toyebi que Jekamine etongama na mbongo ya caoutchouc ya Équateur toyebi yango bato batangi histoire bayebi yango bato pe bayebi que Équateur kanini que caoutchouc ezaka uta na Équateur tozali na besoin ya port ya Matadi po ebimba dega ekende donc biso nyonso tozali mutu na esika zali oza mungala oza mukongo oza muluba oza lekolo nini biso nyonso tozali ko contribuer to tia makambo to tika esprit ya tribalisme soki ozala opposant à Félix zala opposant à mamba politique kozala opposant te po azam oza yo za soki mungala oyini po aza muluba te soki po olobi o soutenir Tshisekedi eza peteke po yo za muluba ndo soutenir ye soutenir ye po moni ke makambo azo sala eza penda en encore na makambo ndenge yo moni la mokili mais soki eza kaka ke po o soutenir kana ndenga buzo bala ndenge ka ya dans les vides ndenge biso ba congolais toloba eza la tina mote et ko avancer mboka te ba ope ba ko sala critique eza la ba critique moko basé sur biloko moko objective bino pe miso pe bondima pe ke bakoki ko critiquer bato donc les solo lelo on a zana mo moki ya kokabwana bino yangwana bandeko nanga merci ndeto kuta na mbala sima ndeka na loba Congo Gold Television iza ya bino so boza na suggestion boyebisa biso toujours moi ko liker ezala rapé bien souscription pe eza nango gratuite en tout cas botika na kimia ndeto monani mikolo koya Congo Gold TV, à la vitesse de la vie.